Ali mosungi na biso moyindo nyonso Fumuki Mbangu azapona kusunga biso ye abundela biso po lelo tovanda kimia même tioza kimia boy ezana makasa Fumuki Mbangu le grand journaliste Nzambe te non eza Nzambe likolo Fumuki Mbangu na c'est parce que Nzambe asalaki mokili na ba prophète na ye na batu na ye ya pouvoir o collaborer na bango mbe bakoko na c'est Nzambe likolo bosa bakoko lobo tambolaka likolo mais soko tambolaka na bakoko soko zo chatembe na bakoko en tout cas ko zo fimbo ya bakoko kuna ma malade uzana ngeza petit problème même aux musika nazo traiter même oyena luozi nazo traiter soko ke kuna siko kokuta na kilongo batu bazaye bele kuna na temple donc kilongo ezali ko la place to traiter la kaba tout to pa temple to pesa la kaba prière kangaka ndenge to basisa so sesi ba ba temple biso to ba kilongo. Voilà, bienvenue sur Saratola TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend Herbozo Talabiso. Na émission Nabino ya Kitoko Bolela, trop émission Nabino Bosepe Laranango. Vérité est présentée par Paul Mukendi. Moi, na souka yaba Mukendi nyonso. Quand nena Sarabino toko salara obe musala. Et là, je suis awa toujours musala. Chaîne Nabino ya Kitoko, chaîne Nabino ya actualité, chaîne Nabino Pesarabino, makambo presque tout. Awa tant na moni bongo na lobby actualité, bozo mon actualité musique, politique, tout. Vraiment. Tout ça bon. On attend lelo na émission na bino vérité na yambeli bino moko yaba maître. Aza maître judokati, aza maître boxeur te, aza nanité, aza maître tant le bi maître c'est-à-dire maître moro et qui c'est quoi maître yanganga. Maître yanganga comme né sabino, na émission na biso to yambaka ba musicien te, ba nanité, ba comédien te, ba politicien te mais to yambaka mututu. Mututu to yambaye to lekisa to pesa message na ye comment makambango ezo évoluer. Voilà, tu kana remercier équipe technique na ngai ou ko diriger na tonga lelo. Merci na ingénieur 15 ingénieur 15 derrière la caméra Montréal le réalisateur et monsieur Kitoko Oyo. Merci na équipe technique Mobimba Jonathan qui vous na 10 amis bali et bon tonton merci na Brenda, merci na maman Sarah to la patron na moi Simbinga, moi Simbiji, moi si ya Maele, moi si ya makambo ebele. Vraiment lelo toujours kana lisolo na biso otokobetana maître na biso to solo na ye Montréal ce que ça même langage nangai okofungula en plateau bande ba mona maître nini on azana na plateau nanga. Voilà, bonjour maître. Bonjour les grands journalistes. Bonne santé. Santé en tout cas zali malamu na ngolo ya bakoko en tout cas santé zali bien. Ngolo ya bakoko. Maître ko se présenter bande ko o bakota la yo ba mera ko ye banani yango nazani na plateau na biso. Merci les grands journalistes. Ngai kombo na ngai maître Zindung. Donc pilipili oya muke swaka wana ngai donc nazali munyanga nazali tekolo donc koko ya ne mavwemba ko sur le mandat tsemi nazali gerser medium na ye pona ko traiter ba maladie nyonso na voilà même to ko na mbangu te to so kende to ko lobela nyonso wana ozali maître gerser medium maître spirituel. Maître spirituel, voilà, tout ce que les loda maître medium par rapport ya makambango ya bokoko oyo le lo batebele bako baka bokoko toujours maître na yoki otangi mwana tiembe lobi ozakoko na ye mais kana ko expliquer biso koko na ye na bandenge ni biso nga nazali koko ya mwanda temi azali koko na nga poto botami mboka moko et puis ye apesi ngai ngolu na bakulu na traité batu na sunga bande ko ngai baza par-ci par-là na traité malade nyonso ya kindoki ya bukoko bazo monelo jalousie o botakate o nga na za freiner et puis na te ya bande ko ngai ba indo babosa na bukulu na biso te yango bazo mona passe inde ko ngai le grand journaliste. Merci maître ka na maloba na yo o ko espérer nga ba question moi ebele na yo ke lobi o te ape bande ko na yo ba indo. Déjà directement dans mon ozo attaqué dans le poste mondele maître
oko traiter maladie nini pour nazo ka yo mingi ozoloba o traiter maladie nini par exemple bandeko ba libanda ba ko comprendre nazo traiter ozana ba myom ba nyokanka obotaka te na longola ka yango ateza ya kindoki na longola ka yango ozana mbaso onga nazwaka mikanda te o PC donc tous les maladies oyo ya bukoko ezala ya spiritualité nazo traiter yango parce que omoni na mokila lelo les grands journalistes jalousie comme trop bato musu bazobela bazomona mambo ebele or que jalousie ngasko na ye contre bato mabe contre bato bazana kindoki ya mabe donc nazo traiter ba maladie nyonso oyo etali ya bukoko so na bina tanga bakombo ezebele ozana prostate o sucre ezala ya kindoki ezala ya niveau nini nazo traiter yango au nom de Fumuki Mbango étant que Koko et Mafwemba Kosi le monde entier les grands journalistes au nom de Fumuki Mbango Ingeta. Voilà, au nom de Fumuki Mbango là on appelle si Bakimbango c'était tout bambo tibisika boko landa biso vraiment maître na ba malade wana otangi nyonso wana tozomona ondiro za médecin babenga bangona ni Montréal ba médecin traditionnel Ingeta le gars journaliste c'est ça bongo sikoyo na bakisi yozo traiter on a kisi ya bobo kokoto kisi penzo bakisi na ki eloko mususu na kati wana. Merci les grands journalistes ngai nazo traiter na spiritualité na bukoko donc veut dire maladie mususu moni ba traiter ba lemba na or que c'est kindoki ba bloquer yango quelque part ngai na spiritualité na ngana ko kende ko fongola sika no so ba bloquer yo na longoli na yo na spiritualité na kindoki wana et puis na traiter na bukoko maladie na onyo sofwe sila les grands journalistes et puis nazo pesa bankodia moyindo nyonso face wa kodia na ya famille kodia donc atayo na famille na bino les grands journalistes bozangi kodia te kodia ezali loko esunga kabato so balobi les grands journalistes zo kodia seki okosunga bandeko na yo okosomba mituka minene okosala makambo ebele na vie yango Fumuki Mbango alobi na kokone Mafwemba Kosi na kote ya bandeko na ngai bazonga na coutume na biso baindo po ba passe na bango nyonso bazomona esila les grands journalistes mais talobiki azopesa na koda tomekana no kofungola mwa lelo bana misusu bazali banda ya mboka misusu ayebi koda wana te koda ilakisi nini po mekana no kolimbola ngo na terme moko ya bien est-ce que zaki opesi mutu kisi akomi na mbongo to ezandenge nini. Non, les grands journalistes, code ezali eloko ya famille. Donc famille nyonso ezana code ya na yango. C'est-à-dire lupe manaba. Ndenge nazomona bato mususu bazokota ba 666, ba science mabe, oyo bazopesa ba portefeuille. O bazozo ba portefeuille magique, o ba portefeuille du bonheur. Biso na bukulu to pesa kan code ya donc un code ezate o ya ba condition. O ya boete pour famille nyonso zala kana code. Yo kana nteke garçon na tonde ko na batikela un code na famille. Yango azosungela libota yango azosalisela bandeko na ye donc na yebisi bandeko na ngai batika ba portefeuille magique bazonga na kodia parce que ngonga na biso baindo to sala to régner to kata kindoki ya mabe ekoki les grands journalistes vraiment bandeko botala biso j'espère bozo comprendre makambo oyo maître azoloba c'est-à-dire kodia ezanenge mutu akei ko luka porte-monnaie magique et ko ça la bongo maître. Oui, cause à la bongo mais ça différent parce que ba portefeuille monsieur c'est ba 666 mais code des a beaucoup et c'est là quoi famille ceux qui battent la famille battent oh les grands journalistes azan étoile bien malamo chef de famille ko bengayo abi non eloko oyo yango ko bombela dikanda donc famille bomba famille na kodia oyo soko za na posa yesungo na mbongo o difficulté o to kufele o to za na problème lela na kodia oyo e ko pesa o bozui o ko sunga famille nyonso pe na ba orphelin na ba oyo ba kufela ba papa ba maman donc ezali kodia pona ko sunga famille pe yo moko ozala malamu pe batu bayebi yango clan nyonso yebi ke ezala kodia nango kodia ngo ezala nini kibakudi ekeko otoni donc kodia ezala kola pungu pona ye nango te tikali na mboka e mususu ezala ka kinzu mususu eza ndeti biloko moko to benga na mboka kodia mbete biloko moko nyama moko ezala na kati ba benga ngo kodia mbete soki abimi eloko wana yango wana kodia donc kodia ezali pungu mususu eza kinzu
mosusu eza eloko neti bino alingana bolombaka mbembe po biso tozali bato ya mboka okomona natikali lisusu babilo mosusu na mnoko ya mboka mbembe azalaka ndako wana mbembe azalaka yango biso na famille babombaka yango ezalaka mpe kodia a partir ya bankulu fumuki mbango ayebi yango batika bakodia donc bandeko na nga bayindo baza parci parla nazoyebisa bango balanda susu nzela ya 666 te bazonga na bukulu na biso parce que ngonga na biso ekoki posa na bango nyonso mwasi akima le grand même mwasi akima le grand journaliste na bukoko nyonso na bukoko tozosala yango ozwaka mikanda te ndoki 48 heures biso na manyanga fozo yango na bukoko na biso ngai nabelaka maladi donc nyonso ngai nazomona passe naza na posa maître toke maleme nakopose baquestion na okoexplike biso yango clair bandeko bakocomprendre mpo awa tozokotalisa kaka makambo nini ekolekaka na mokili c'est-à-dire tozolinga mutu tu ase trouver neti mutu moko azolanda biso na mboka na poto ayebi kodia ezalaka nini te mais à travers ya émission na biso vérité ayebi ke kodia ezalaka eza na munyanga mosusu aza libanda ayebaka monoko mboka na bango bien te à travers émission yo par rapport à balangue mosusu ezobima ntango tozotuna ye azointerpréter na lingala okocomprendre ke ezalaka eloko boye eza eloko boye na monoko mboka na biso vraiment maître vraiment nazomona déjà ozosunga déjà kodia yango ntango bokopesa yango moto na famille ekozala na condition te kodia ezalaka na condition te parce que eza eloko ya famille bakoko batika mpona kosunga bato koma eloko ekosunga bato eza su na condition le grand journaliste est-ce que nganga asa apesa kisi sa ezala na condition po wana déjà eza kisi tolongola yango ke eza nini te eza kisi parce que eloko ntango bible ezoloba ke nzambe ye moko alingaka te bakompare ye na motu mosusu mais oyo yo komi kotinda moto akende kokumbamela kode c'est-à-dire eza kisi non kode eza kisi te kode eza eloko nzambe asala nzambe nde ere asali baclan nyonso atikeli bango kode adirige bakoko oyo bazala avant biso nzambe apesi bango mayele ya kodia mpo tozala ya konyokama te biso bayindo mpo biso bayindo na bukulu fumuki mbango alobaki tokonyata mundele akofukamela biso ngonga nango ekoki non le grand journaliste ngonga nango sikoyo ekoki meme yo soki okobunga bukulu en tout cas chaleur ekozala te mais lokola fozonga na bukulu ngai moko maître Zindungu na fuli yo déjà okende liboso po yeba kozonga na bukulu na yo soki tozobunga bukulu tokozwa fimbo ya bukulu wana eza nini donc bukulu eza coutume na biso bayindo to reconnaître bakoko na biso bamama kipa vita kipa bakoko ne vraiment kosi bafumuki mbangu nzambe mpungutulendo tobosana ye te ye atika bankodia ye alobi oyo le grand journaliste moi ça zo déranger non na bukoko tokosala yango bokende susu na ba 666 te maître koyoka yo badire no nyonso zo atayeke ka 666 mais lelo oyo 666 to komona pe bandeko baza kuna bakoévoluer bien koleka par rapport bato bakonemelaka bokoko na biso banda koyebisa biso bokoko na biso totikala komona ata eloko moko bokoko na biso esalaki omoni bidon oyo bokoko na biso moto esala yango te mais tokomona bamindele wana bakoévoluer na 666 bakosalelaka biso bamituka telefone oyo simbi esalamaka na 666 wana mais ozoboya eloko bongo ndenge nini nakoboya yango parce que biloko bazoseleza ya biso babiloko na biso bayiba ngonga yako bayiba bambela lulendo bayiba bakodia bayiba bapungu bakinzu meme mbengu banga bakeyiba mwasi na ye mais ere bakoma na mai inkisi wana ye moko koko mbengu alanda mwasi na ye pe mundele wana mutuke baluka akufa donc bandeko na nga bolanda 666 te bakosa bino lisute et puis makambo ba 666 eza na ba condition les grands journalistes bakopesa condition na butu kolala kate après 3 jours et puis ils ont se recommander yango moko okovanda bomoni lettre kiti faut pesa bana mibale ndengo zo sela jambongo na biso ndengo somba mituka mais biso na 999 bilo ezane 999 mais biso zeli kolo na bango za 999 les grands journalistes bandeko bakola na biso boko mona makambo 999 eza sans condition les grands journalistes tozali kolo na bango fumumango alobaki moyindo akonyata mundele pe na tango bandeko na ngai ebele bazozonga déjà na bunkulu na bango parce que bamoni ke bazalaki ya kobunga maître tozona na sima mukene loko lobi ya nani mengu wana
ndenge toyokaka bahistoire bakolobaka ke mengu azwaka singa akita na pont Marshall na mai mais yo olobiki mwasi na ye azalaki mundele wana alingaki ayiba ye na ndenge nini non bango baza bankulu na mwasi na ye alingaka ayiba ye mpo bango bazwa meme babisimbi na biso soki oke na pont komona chaîne wana ti lelo ezali epuis masuwa nyonso elekaka kuna fo ebwaka bamungwa bambongo biloko donc koko mbengu azali azosala po ye azocontrôle monde entier mai ye mokonzi ya mai mundele alingaka yiba mwasi na ye amoni non ye ya mobali tozoka koyiba ete toyiba kisimbi ya mwasi mais ntango ayibaki ye azokende na mutuka azalaki déjà avancé ye alandi ye mai minute akomaka na point kisi wana histoire wana moto nyonso ayebi yango donc elakisi pouvoir na biso eza makasi koleka ya bango po biso toza na 999 bango bamoni biso za na 999 ya Fumukimbangu bango baye na 666 banani baleki bango biso ne toleki bango po babiloko bazosela wana eza ya biso bayiba mengonga ya kozwa ngo bambela lulendo ekoki soko lobi bango basalaka biloko biso pe tosala bamvungu soko est-ce que webi mvungu krish tosala yango soki na kala ere bakoko to banako melaka maya malili na mvungu eza ba pouvoir na biso ancestral ya bukoko na biso donc tobosa na ancestral na biso te soki tobosani yango tokobunga problème nyonso oza nango nazoloba bien même difficulté yaka na 999 okozwa solution donc na ba problème nyonso soki na bina tanga eza ebele o mwasa kimanga ona zoka mikanda te ona na poste ya mbongo okozwa yango na nzela ya 999 yango yango na tonga etokoma o expliquer bien toyoki awa po bato ebele bayebi na mokili esalaka kaka obe 666 awa yo lobi 999 bandeko botala biso bomoni ke 999 pe esali nini ebimi awa epa maître ntango okopesa moto libala ozopesa motu mukanda na poto ozopesa motu mwasi mobali aboya ye yo olandi mobali ye azongeli ye makambo esimbaka te osali mpe makambo wana ebandi kosimba maître makambo wana ntango osala yango lifutu na yo ezalaka nini lifuti na nga eza pa bakoko epuis mutu oyo nga nasalisi maladi oyo nga na traité est-ce que akobosana maître Zindu akokabela nga me mutuka parce que eloko eleki santé eza te to eloko eleki baproblème oyo oza nango soki esili te eza te mais maître Zindunga ye asilisi yango naza na babénéfice ebele soki oke na louose na manianga okomona bilanga minene donc bato bazosunga ngai parce que ngai mpe nazosunga bango donc lifuti na nga ezali na bandeko nazosalisa mpe bakoko na ngai mpe tozangi mpungu te oyo batikela nga esalaka makambo nyonso donc ebimisaka mbongo donc eza sans condition bandeko na ngai 999 ezalaka na condition te Fumukimbangu apesa condition moko te soki olobi nde akomela vinu to batsamba to makazu bangidingonde binyumba biloko tosalelaka wana nde na beti maboko mais condition ezalaka te toza sans condition makambo na 48 heures aux solutions makambo place on okosi biso ndima pourquoi na lobi okosi biso ngai nayebi ata nzambe oyo akela mokili tozosambela ye na bacondition nzambe apekisi moto amela masanga te koyiba te nini te nyonso eza nini eza condition ka ebongo bino bato bokopesa biloko ya bokoko ezanga condition maître zala clair na bandeko bakolanda biso les grands journalistes naza clair na zwe biso eza sans condition tango nzamba apesi bacondition lobi koyiba eloko mutu te omuntu te eza condition malamu même biso na bukoko même na bamboka na biso kuna soko oke na bilanga mutu to zoleka soki olingo lia linyo kozwa timola olie otie makasa na pembeni wana tango nga kolo bilanga na koya na koyebaka o chasseur alekaki azalaki na nzala to o les grands journalistes alekaki azalaki na nzala azwaki mwa mais soki ovuzi na ndenge no ata moko etumbu fo ezwa yo mais na makambo nyonso ya bukoko eza na condition te les grands journalistes donc eza sans condition loba condition tokolobela eza ntsamba na bukoko bamakazu bangidingonde wana moyindo nyonso ayebi yango ezali nsibu ya bakoko tobengaka yango donc wana nde umwe yango lobelanga condition mais koloba te ndenge na ba 666 okolalaka te ofo pesa boy ofo kende na mai moko kuna o mibali na mibali bakomi mwasi na mobali
nyonso wana eza yango surtout makambo nazotelemela Fumu Kimbangu alobi fimbu bakomozo mote makambo na bango ebimi libanda mwasi na basi bakomi o mwasi na mobali mibali na mibali o mwasi na mobali nyonso wana eza shikoti ya 999 ezolakisa ke ngonga na bango ya fimbu ekoki yango wana basekre na bango ekomobima libanda bayindo baza mayele na ndimi te bakokesu na ba 666 fo bazonga na bukulu na biso bukulu na bango ya 999 wana penza bayindo nyonso bakende liboso au nom de Fumu Kimbangu. Okoloba ta au nom de Jésus te? Non. Nakoloba au nom de Mvanya Zulu Pentoto. Sokolobi Mvanya Zulu Pentoto donki Nzambe mpungutu lendo. Nzambe oyo asala likolo na se yende nakoloba to nom de Jésus. Jésus eza ba science ba mindele azali mutu na bango biso au nom de Fumu Kimbangu okozwa solution na ba problème nyonso za nango. Mais pourquoi beaucoup bébé sakabato beaucoup tabato na mabunga boy oh le baloba au nom de Jésus te baloba au nom de Fumu Kimbangu tant que Fumu Kimbangu pe akozala mutu lokola mutu nyonso pona nini bongo non bango nde babungisa biso potango bayaki na mikanda na bango soit déjà ba bible na bango yango bayako yibela ba ancestral na biso ozana kodia na ekei yango biso bayindo tozonyoka me bango balobi te bakosi on kodia oyo batikela na Fumu Kimbangu to na koko na bino eza ya mabe or ken kodia na eza ya malamu bango ya bazongo bakomosala biloko tozomona lelo ezali ban kodia na biso bambela lulendo donc bayindo nyonso baza par-ci par-là makambo nazoloba ezosala bango esengo pe bayebi makambo nazoloba bozala susu na 666 te bozonga na 999 na baka nyonso bozala nango 999 na bankulu ekosalama. Voilà 999 na bakulu ekosalama wana ezali bongo message ya maître selon maître ndenge azokopesa makambo na ye c'est-à-dire que moyindo nyonso libanda ya mboka zonga na bokulu na yo c'est-à-dire zonga na coutume na yo zonga na bokoko na biso. Parce que bokoko existe ka mutu aboyaka bokoko ezate mais bokoko eto lekisa yango te soki bokoko tokomi ko lekisa yango yango tokomi mona mabe parce que na bokoko na biso na maître mambozo lobaki ya condition na te nga na zone dimelo te tisiko mais ezana batu oyo bapesaka batu ba condition yo awa ozo attaquer batu basalaka ba porte-monnaie magique mais na bokoko na biso pe to na batu babimisaka ba mbongo bato wana ko eloko nino ko lebela bango mais yango na lobi soki eza na bukoko na biso eza problème te mais soki ezali ya 666 yeba yango ekosenga o makila po ese recommandaka yango moko ba science wana ovandi bo les grands journalistes omoni voix moko bimi ezoloba o les grands journalistes lelo folala 3 jours na cimetière mais yo yeba ki makambo wana te mais pourquoi yo zimbongo na yo okoma mal à l'aise soko zimbongo ya kodia okozala à l'aise eza sans condition soki ozotambola na nzela bunkulu okozala na condition moko te pourquoi moyindo ani okamaka omwasa kimanga omobala kimanga onga nazoka mukanda te onga iboy non yango Fumu Kimbangu alobi kende te ya bandeko na pe traiter bango pe na boyi komona ndoki ya jalousie to ndoki oyo asalaka batu mabe liboso na ngai maître Zindo maître yo na bandoki okanga bango na bandoki surtout bango naza na kanda na bango mais soki ozali ndoki oyo ya kobomba dikanda do dikanda veut dire famille wana nde en tout cas na kosepela na yo mais soki oza ndoki ya komonela baninga ketu kofrene baninga ba blocage bandoki ya bongo fimbu pende za liboso na bango les gars journalistes so ito comprendre personne otangi dendoki c'est ça bandoki oyo kanga na ba oyo tika oui ezana bandoki mususu oyo azo protéger famille les grands journalistes pona kale na kindoki ezala kama yele donc kindoki eza mabete eza mayele ponga na zana ngo pona sunga baninga na ngafona zana mayele soki na zana mayele te comment na kosungela batu les grands journalistes donc kindoki eza mayele soki ya kolia batu te eza mayele mais oya kolia batu yango nazotelema po na kalezala na famille po balia mutu faut ba contacter chef de famille au chef de famille yaza attention ba le mutu disto mona te to ko bete chef de famille e po yende mtasunga biso za mayele mais lelo kindoke buzobe komi chef de famille za distrait ba lekele esprit ba lepe mutu na famille yango ba Fumu Kimbangu na beta bandoki ndengo na fimbu pe ba ko umela te soko zo continuer kindoke bongo en tout cas
attention pilamo sike bandenge tolobana ki Congo donc na kebisi bato mabe les homoni ça les grands journalistes et au komelango jalousie vraiment bato abongo en tout cas fonaté donc ils n'ont beta pena chicote pour les grands journalistes faut que liboso pour place ça 10 personnes 10 esprits les grands journalistes ce que ça protéger na bankulu pour mon attaque que mutu mususu akoza na 666 mazomeka yo mais ce que ça protéger waza suspect on a zomona pouvoir bankulu azomona te suspect ya bango ya 666 les grands journalistes vraiment beaucoup que mettre talisa makambo nyonso ndenge bange elonge bani vraiment ozana kindoki na yo ya koliana obatu mettre obeta yo mais ozana kindoki no ya kobate la famille maître na beaucoup qu'on a biso na zonga na loko na kolekisa ngote na lobaki ngo ne bande mena lobaki ngo mbango o lobaki ki beaucoup qu'on a biso esayela ka biso autant ko mbongo eloko nini nkodi te eloko zaboki to zako melela mai ya malili mvungu krish bane be yebi on a mvungu na monoko mboka na biso mvungu wana na nyonso na ngo mai wana ki Congo siko mvungu na kikongo mvungu mundinga fata mvungu à part wana ngonga mboka yebisa biso eloko boko na biso o eloko oyo boko na biso salaka oyo po tozomona mwana ya mondele ataso tozo mwana ya chinois tant sur téléphone osali mwa osimbi mwana chinois muto salaka yango boko na biso lelo kaka ne yo mo to lobawa izaka na motema mabe soki bamoni muto ngaki liboso mbasu so bamoni muto ngata mbomwa boko na biso mutu mwa kena boko na biso sala nini akoyisi mais na mundele eza bongo te na mundele ko bakiselaka mutu mayele ya kosalaka biloko ya kopesaka yemongo ko avansaka na vie ozomona te ki place yo zolingo mema bato na libungi non na memi bato na nzela ya juste parce que tango lobi bukoko na biso kisa malaria zo sala na manyanga mundele mbaso wana lobi babwakelaka bato parce que mundele akoka ko traitant akoka ko traitant te iloko traitant ezaka makaya manti do ezaka bukoko soki bazo sala biloko babiloko nazo biso bien les gars ezama yele na biso bayele na biso soki ezobunga yango na lobi bandoki ya buzoba batu ya ba jalousie bango bazobebisa pouvoir na biso yango fumuki mbango alobi telemela batu nyonso wana po tozwa pouvoir na biso tosala biloko tokosala biloko koleka bamindele parce que tokosala biloko koleka mindele quand ngonga lango sikoyo ekoki yango ngai maître Zindungu batindi ngai na bankulu na yasko na te ya bandeko na ngai tozala ini tosimbama tokolonga bitumba wana pe solution si ezwamaki déjà maître ozotanga mikombo ya Fumuki Mbango trop c'est un autre message toyoka Fumuki Mbango atika cinquième président mboka kozala boye lelo banda cinquième président kota mboka eloko moko pete bayindo bakolela kaka bakongole bakolela ozomona te ke Fumuki Mbango azokosaka bato Fumuki Mbango soko bosani même yo les grands journalistes okobunga nzela parce que ozali moyindo ya bundela biso tokotikala kobunga maloba ya Fumuki Mbango te poye azali nkulu wa moyo donc azali mosungi na biso moyindo nyonso Fumuki Mbango aza pona kosunga biso ye abundela biso po lelo tovanda kimia même tioza kimia bo ezana makasa Fumuki Mbango les grands journalistes ya nzambe te non eza nzambe likolo Fumuki Mbango na c'est parce que nzambe asalaki mokili na ba prophète na ye na batu na ye ya pouvoir o collaborer na bango mbe bakoko na se nzambe likolo yango na lobi au nom de nzambe Mpongutuleni veut dire o aza likolo et puis bakoko na se mabelo to tambola ke za bakoko bango bazobatela biso et puis liboso bakoko lobo tambola ka likolo mais soko tambola na bakoko soko zo chatembe na bakoko en tout cas ko zo fimbo ya bakoko voilà maître pona to sabakoko poto kende liboso les grands journalistes toto sabakoko poto kende liboso en tout cas maître pona mutu azwa biloko no wana azwa koja au traité mutu azana malade okosala ndengene donc pona kozwa babiloko na ngato na ba malade ozana ngeza petit problème même oza musika nazo traiter même oye na luozi nazo traiter soko ke kuna siko kokuta na kilongo batu baza ebele kuna na temple donc kilongo ezali ko la place to traiter la kaba tout to pa temple to pesa la kaba prière kangaka ndenge to basisa sosesi ba temple biso to ba kilongo donc place à pouvoir ancestral soko ke okuta ba maladie ba prière nous sakumunu donc tobo sana nzela na biso ya baindo te les grands journalistes
bamaladi nyonso dérangeaka biso bayindo ekosila banzala nyonso ekosila baproblème nyonso tala kaka na nzela bakoko atolingi mbongo kozwa yango le grand jour. Maître soki olingi okota na esprit okomaka ndenge nini biso toevokaka au nom de Fumu Kimbangu tv ya longo eyaka ya bankulu soki eye déjà soki na dumuki ndenge tolobanaki Congo donc eyaka danger parce que bakoko bazalaka pembeni na ngai bakoko bango badirigea ngai na mosala na ngai nyonso sunga bandeko na yo po ntango oza na biso na kikongo balobaka vovila bamoyo vovila bafwa donc lobela bato ya bomoi lobela mpe bato ya kokufa les grands journalistes bapasi mosusu tozomona mpo tozobosana bawei oh oui yona bawei lisusu mais eki tozoloba bakoko bango wana bawei soki olobi Fumu Kimbangu est ce que okomona esubu loba ye la ona spiritualité aza mowei baza bankulu na biso donc vovila bamoyo vovila bafwa lobela bato ya bomoi lobela mpe bato ya kokufa po ozwa solution na baproblème na yo nyonso kozala nango ke saso eza ndenge nini au nom de Fumu Kimbangu fo esili mais ngape na yebi balobi soki oza na baproblème esi ebele luka nzambe efuka mabelela nzambe na yo aosalela yo boyo poko ozokangamaka na Fumu Kimbangu mais ntango nazoloba bakoko na se nzambe likolo seke bakoko soki bafongoli nzambe mpe afongoli le grand journaliste soki bakoko bakangi nzambe mpe akangi donc nzambe likolo bakoko na se soki bakoko bakangi nzambe mpe akangi soki bakoko bafongoli nzambe mpe afongoli po bakoko nano fo bana kofungola po biso nyonso totambolaka na mabele ya bankoko. Voilà maître tokomo kende na suka ya émission na biso vraiment bon comprendre que ndenge tosali obe musala nga na lobi oyo ezalaki kati na nga ba question ezalaki yanga ba réponse ezalaki ya maître vraiment bomoni que tu évolue bien ah maître après ça rane code ye abimisa rapporte mon numéro après ça rapporte mon magité mais après ça code très na question moko ce qui mutolobi akozane codité mais azolinga azwa kisi ya mbongo et pas na yo est possible mais yango nazoloba akozwa yango nyonso na nzela bunkulu ata ozwi kodi ate biloazo ezali bukoko ezali otokosala ozwi makambo nyonso meme baremonke donc ntango nazoloba jean kodi aseke makambo nyonso eza wana kisi wana eza na condition te sans condition nazoloba yango bien bandeko nanga bayindo par-ci par-là bozali na nzela na bino ya bayindo eza sans condition les grands journalistes nanzela na bino ya bayindo ezali sans condition maître place oyo ngai nazobundana nango kaka naminga koyeba mais kotalisa bandeko ekozala sans condition ndenge nini ekozala sans condition parce que ntango nalobi ke soki tozwi bansamba bamakazu tosala séance ya ndeko songolo azobela bosombi déjà bikila tosombi déjà babikilakila nyonso wana na bandenge wana nini susu tokopesela condition vraiment nakotraite nde mutu epuis mutu wana ntango ye azwi lobiko akobosana nzambe na likolo te bakoko na se te mpe akobosana ngai maître Zindungu te nabikisi ye voilà maître Zindungu osalaka bilo wana combien de temps donc soki ngai mutu alinga azwa lobiko eza 48 heures mwa moke kosala 3 jours mais mingimingi eza 48 heures bakoko baunisaka makambo te baza na capacité kosala nyonso olingi batieli mutu poison epa na yosi donc wana kututika na soki mpe olingi ozwi na nzela na biso bakoko kozwa shema soki batieli eloko na verse kosimbika boye vere ekabwani katikati mutu wana atieli soki aza wana ye moko akomi kobanga pa arevese liboso na yo asengi bolibisa bile grand journaliste limbisa ngai bandi koloba sanke yo tuna ye vraiment mosala esimbaka te donc soki ozwaka mosala te eza 48 heures soki oza wapi meme na Congo meme na Angola meme partout 48 heures bango donc ata bamindele bazozwa yo te bango moko bakoka kobenga yo maître osalaka ndenge nini moto aza libanda ya mboka yo awa osaleli mosala mais numéro nanga ya telefone ezali soki tozwi bacontact nakosala mosala Fumu Kimbangu atambolaka monde entier akende kotika kisi na yo akoya kopesa bapriere na yo donc okozwa solution na makambo nyonso même oza musika
Voilà, tu as suka émission na biso mettre dernier message na yo ezani ni par rapport à ma news to lobia na opé to lobelité na o mususu oyo yebi onga na tuni yote okobimisa yango pe devant bandeko ceux qui aussi si ko pesa message no wana o pesi pe numéro ya téléphone na yo o ça la WhatsApp na numéro ya téléphone na yo ya normal ceux qui mutu alingi a rejoindre yo o pesi adresse no mobimba pona o pe akoza na posa ya kosolola na yo. Merci les grands journalistes. Likambo ya suka na zebisa bandeko na ngai baindo bobo sana kutimi na binote bolo bakate kiboindo eza kindoki to eza bonganga te na kiboindo fumukimbangu na bakoko basala nyonso na nzamba likolo ba problème nyonso bozali na yango nazwaka musala te o nazana problème boy o nazana difficulté ya mbongo nkodia eza permis na biso baindo bobo sana nkodia te na pekisi bino ba science ya ba 666 na pesi pe bino nyonso mbote numéro na ngezali plus 243 85 89 37 437 plus 243 85 89 37 437 plus 243 85 89 37 437 soko bengi ekanga makate okozwa ngai moko maître Zindungu père spirituel na yepo na bino bankulu balobi kendo kolamusa bandeko na baindo. Voilà maître Zindungu tokoka bona beauté sans que na tono question ingeki mangai osimba ka pe ba pasteur mais ba pasteur soki bazokoisa bato ba biloko bazosela ba oyo bazana nzela na biso bakoko bazali ba vrai pasteur. Mais la question est simple. Yo aussi me rappelle ba pasteur. Na simba ka ba pasteur oyo balingaka ko traiter ba tuto ko sambela ba tunanzela bunkulu. Ba pasteur ote bazozo ba numéro ba 666 po ba pochette ono mona ba pasteur ba 16 ba 666. Ko bazo ko isabato. Mais abukoko ezali soko seli abukoko wana pasteur wana akende liboso. Mais pasteur so na pasteur monte simbaka. Te nazana ba pasteur na bamboka par-ci par là ba pasteur o ba tambola kana nzila Kongo bazali soko kena kimbangiste ba pasteur bazate soko kena ba BDK to na ba BDM na ba pevalongo ba pasteur bazali te bazo sela nini kutima bukoko tango ngunza azo tukumuka pv toujours eza bukoko na biso bazape ba pasteur bateya kapeli loba ya nzambe mpungutulendo elongo na bakoko. Voilà, merci maître Zingo vraiment ezalaki bongo maître Zingo na micro na biso ameka kopesa ka obe message iti ameka kolobaka makambo oyo oya monina oya yebi par rapport à Mbuka Nabiso maître merci pour na yo ceux qui au bateau landaka pe yo to yo komona comment musale le kana na temple wana et s'engager kana yo biso tozali wana vraiment pour na yo espace ezana pour vraiment pour na ole kaka et ça la biso vraiment bien merci pour na nous aux aki na plateau na biso vous attendez quelques personnes te ko bois ka bateau ko dédié bon biso na beaucoup to bois ka bateau te mais eloko na ko yebisa bandeko na ngai oyo pe azana posa mona nga aya na luozi kilongo ezawana okozwa lobiko na yo pe bino pe mokolo mususu fo boyaka bosala ka émission na bamboka ezali pouvoir les grands journalistes mais ko sala biso bien kasi est-ce que mutarola mwaka boyake mboka ye moko 5 ya na ko bengisa bino na mboka bokoya bozwa ba maya luozi place yo kaka balobaka un croquant luozi biso ba manianga ezali pouvoir na biso bandeko na ngai balandinga babosa na nzela na biso te baindo nazali po na bino na ba problème nyonso bazali nango les grands journalistes. Voilà, merci maître pour na makambo nyonso le beli biso. Vraiment bon comprendre que maître azalaki na ye libre ya ko loba nyonso biso to salika ba be musala moyindo telema place yozali moyindo zonga na bokoko na yo zonga na coutume na yo vraiment ekozala bien. Merci na bande nyonso balandaki biso na Sarato la TV. Merci na ba abonné na biso tout. Merci na bato o ba partager la vidéo na ngai wana moni bongo. Les amis de problème mukendi El Luanda na El Kin El Boisa bon na moni Joël Killer bambote na yo na Boisa na moni bongo petit frère na ngamo ya kati Alexandre Mbenga wetu depuis Luanda pourquoi pas na mwasi ni ngoko ya kitoko moto bote na biso bébé moko ya bien chérie Clara na moni bongo pe Raissa Omari mwasi ya pembe mwasi ya mbijivanda na ngwende na yo pourquoi pas na Brenda mwasi ya Kilo Charge
Alors ça, on a vu charger moi, c'est qui place les alliés vraiment. Bambote na bino, na moni bongo job, pourquoi pas na DJ? Babi DJ betaka musique qui toko na lukapa wana. DJ Joel, babi ceux qui azo beta, on sentit ki batu bako bina bako ningana. Achaka pour moi image ya problème qui na lukapa vraiment. Merci DJ pour na o nyoso sala, merci pour na partage na yo. Merci na bébé Tricia, la belle Tricia la belle. Bambote na yo, bambote na ba tout les problèmes qui dit vrai des problèmes qui dit merci vraiment au beau ça là ils a vraiment bien j'espère que ngai nabino to komona na bongo balé sima na invité mususu na les prochaines numéros émission nabiso n'oubliez pas de s'abonner n'oubliez pas de partager notre vidéo aimer partager s'abonner commenter et ça nabiso vraiment bien remarque et zamboka nabiso pesanga remarque et ça la vraiment bien ma bende ko finga. Ils ont vraiment bien. Bye.